nzembo yolari ezali selite ya yanga na yo ndenge salingo kosala pe basusu eza motindo na yo dans le cas ezaka ndenge na mokolo po oyoka na we soko oyoki na oyoki na beli ndoko ezaka na motindo no continuera na kaka bongo continue bongo ya Mireille Mukeba ma grande sœur chérie place olandanga tanya mokonzi chic dame la cadette Arma dans yo futur jogo na kati nakata vita ochalo malusa pusani boy kasusula kasusula de mazimbi Arma mokonzi to poser wana. Donc je crois que la bouche autorisée on derrière au CP là parce que na mbi mutulinga kae nga mbi ba burnout depuis que derrière au CP là donc tozana prince aza mwana ya donc le ba ya na biso ya leki na biso ya papa leki na biso ya noko na biso ba bia chokoro o atika biso déjà donc on moni to kanti ba vie caisse to kanti ba babia parce que malgré ba ko fa musala ba sala etika likali koloboy. Donc, ils ont pas si poto bossa na bango poto limu ça va comme na bango en tout cas ils ont vraiment pas si maman to kanti ba papa ou ba papa rochero to kanti ba papa pepe ndombi donc to kanti papa la général mokonzi donc nzambe mtape ça nzambe mtazo donc prince bonjour bon dimanche. Ouais bonjour Karen mokonzi bon dimanche aussi à toi. Yo c'est le dimanche hein. Nani nande la kilote donc bavanda na kiti ba slim et bimakala ni yo ke na style na ye ndeti na mo le lomo foma couper tara mo ya makasi voilà les foma couper voilà prince avant on a bando sono no ko sala eloko ya babi ya chokoro ezong sabiso hein moi bato bo lukelongi on va kokana on dit tu vas comprendre que ne ba ba so botu mo no botu ntema tema babi ya chokoro abota mwana bota ntema bote ludo ami bota voilà prince to kamo eloko tozo matana main papa nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola moto matenda posa kokabela mozanga okokabani ni nzambe na singise na yo bomena obonya mayele obonya le papa nanga moto pasi mama botinga nde mobola moto matenda posa kokabela mozanga okokabani ni nzambe na singise na yo bomena obonya mayele buanya mbomeno paninye nalela kana nzambe eli la masabatani lokola Yesu na ngomba ya Golgota nzambe ponini otikinga obalela ngai kala mama obalela ngai kala mama obalela ngai kala oh tu ne connais pas la vie Samia Itela tu ne connais pas la vie Alima Jamale tu ne connais pas la vie maman oh maman yewa izai vanke mogongolo wambo yewa izai vanke mogongolo wambo vraiment you go to vraiment on a idole on a des bases eh d'après si yo on ça yo musicien quoi oh mais là musicien oh on a musicien confirmé que bah tout va bien t'es bien moi même on a danger te mais ça musicien c'est la prince yo comme musicien après ça musalo papa no ando salo mona epe simbi to yo penza don onza matinda yo za musicien c'est menga na mona don na za musicien na botama musicien na kola musicien pe na kokufa musicien donc c'est ça et don zamba pesa baba lo nzamba pesi ba négliger amuti alors na mona que non donc nana tala na nzoto na ngai mais là c'est comme une pour le musicien et bien comme ça ngate poani pour na bimba liboso le kana télé le sala ngai senghor na mona ko je connais journaliste avec boso na yamba na landa penza donc quand je papa kufi na tongo na kitimba mona pala et na kuto bino ngana le créativité na mambo batenga habité to mono déjà na minto papa zate et zaramba liboso yemba ero salinze mbone je crois yo moko leli biso soto leli ba vie dai parce que ça que na ndako to que signaler et pas qui sinjora aza tante no isa ke pana et le comment na prince na télé ndingo le kapenza o maîtriser caméra micro et ça la ngai c'est moi pour ça na entendre na ndeko telo no bon le presse le va kakaloba bon ça makambo
namona que non musique yango déjà base ya vie nanga donc sans musique nga nazati. Non mais Prince parce que passé 6e pour nga na ko linga na habité à conseil aux on diplôme. Ouais. La musique au 4 hein. Musique déjà concert ici la 3h 4h. Prince est-ce que on a la 7h qui est classe moi était qui. Oh, ils ont makambo. Na musique na ko kata un concert peut être 3h 4h mais la musique na peu 6e équipe classe. Na zone pe, na tangi pe. Alors, de presque à côté ici qui bandal. Qui bandal te. Na banda classe na janvier. Classe ni bandal na janvier Prince. Oh mais yo mo yebi ma difficulté ya ko. Yo yebi. Ah ouais. Donc moi tout le bizarre. Yango na que non. Faut na banda classe au moins $1000 pour yebi 6e ezala. Donc yango tozo luka bala exact. Voilà Prince en tout cas tu le monde en album il y a c'est mon tour où ils a qui Sinjora Azali tata moi sinayo et tout le monde a c'est mon tour tout le monde la musique des sous bien en tout cas il s'allie bien biso la bonne musique parce que babi a sepeli Sabino et a sepeli Sabiso pardon et malgré ça tozo continue toujours que c'est la voix et malheureusement comme album même pas une année na terrain tout le monde maman Prince à Longwe na mon internet tata moi si à l'obiboye tout le monde mani qui oza maman abota Prince à l'obibo est-ce qu'on a ça là Prince ou continuer kaka na tata moi si non oza ex leader d'ailleurs parce que na minute des jours yemba qui album et bimi bandule ko ya ba voyage ko ya na habité bon il ambition ko lembaté attendez na limba poni eza makambo ya kana longo na ngana moni keno place naza vraiment la liberté te ko coincer muteza et ko coincer eza makasi yo lingis ko liberté ndeni Prince bon liberté dans de quoi donc naza nanga grandi naza amateur na mamba koyemba donc faut na maîtriser koyemba alors faut batikela ngapema espace pour tango otikela mutu espace tango ozoyemba bazo corriger ba faute nao nasiko batikela nga na yemba ti là vraiment vérité bana barumbu baebi bana barumbu baebi bamasanga rolaka vunga ebi. Mais voilà ce que le mouvement paisible n'habite Prince Olinga Kotara puis on profite que Pierre Mbote na tantine Hortense moté ma papi Cholax donc tantine Hortense so lingo là talo kwanga bomoni na tina nga classique na tina makasité moi chemise à pecte moi veste en koi moi jipa et le roi moi kilo té moi sandal à boue au leki ka na mol loin n'est pas tantine Hortense moté ma ya papi Cholax et ça le bien et quand na mol loin est rotin la boue au moni pas Samantha ndeto okino ndenga bakimboyi merci Samantha pour na cadeau tokino na ndenge Samantha okoti na kati okuta Gladys Azar na yemta simba donc voilà merci mais Prince est-ce que ba mouvement ezebeli na ebité parce que tozape déjà na ba mise o ba sepelisa biso makasi OK to mona biso Prince Azala te to sepelera déjà to binaka ba mouvement bon bo sepela na bino déjà mais biso toza bato voix oyo esepesaka bato kala oyo nazoyemba tellement elongwa na mokili nga so na ye nango lisusu mpona sepelisa so bato de plus donc c'est ça siko nayebite na déjà nasengo mpo toteste yo baboko en direct nayebite nasengo nzembo ya Jésus d'Elias mpona obanga mpe mpo Jésus ndenge akendaka wana déjà nayo bimiso fo chante ya pamba minete moko basofasa bolingo eleki nona pini bapesa na football ata babakisi 30 minutes à prolongation ya pas match Manix Chipuki bimisi so ya kakeka mesala ngai enokisi vule mingi motema hindaki na mvokola so ya basusino shokele kinga makasi ya deba shokele kinga makasi j'aime des enfants quand betalanga pana yo lelo nakomi nuna na parcelle familiale bakomi oseka ngai tala pasi opesi ngai koka mwae otika ngai na bebetsanga na maboko na moya nini nga nakobokola ye kinduma na ekola te nakota mombongo ya koteka makala mpona kolisa bebe na biso en tout cas signalé bino que eux eza clip asiko bomona elekaleka on a donc presse asi akangi Frank Mamba mon fils
ata yo mo biloko boya Frank leke chou. Donc d'abord c'était mon président Adam Suluzolo Adam Suluzolo Tanya Mabedi na bosanité donc junior place P Orlando biso Mexico wano kepa Jésus donc kepa pas fali pour pas et pour le minute to tester mouvement o ebe ngamba moko zelano kobana service taza molai butunya sayalelo zelano kobana service taza molai butunya sayalelo merci beaucoup princesse tenga makomanga yetu biso andetande na besoin ya boulot ekotisa kotisa po diplôme ezwama po osepelisa biso toujours toka sikoyo Fabregas tabita nelobeli ya basantu tabita na benga kongo ya mama tabita nelobeli ya bamamelo tabita na demarcha kameleon mbolingo eza lokola nyongo bangi matiti okobanga funda na leta noki bakanga yo moko makila lolemo na nga moko na banyomela mpo nini ye soki na bwakiso iseke mwanuze stop. Ah, qui est bien. Mon réalisateur cadet. Vraiment, on a dit qu'on s'en bon. C'est ça. Voilà, patron. Il y a fait l'omide. Ah, mais ça, grand-père, grand-père, c'est ce qui est dans le cas. Moi, grand-père, moi, Mbote, moi, Benisayo. Grand-père, grand-père. Voilà, c'est quoi, tu comme une souka. Tu comme une souka, tu as comme ben héritier, ou tu pour calamité. Je crois, affiche. Bon, comprendre que nous sommes à RTG, tu as moi, hein? Le bébé des papouches, affiche nan comiquinité, mais biso toujours à la RTG, tu as battu le sol Xango. Le 10 novembre déjà, tu as un album retirable. Tu as qui m'a quitté dans le pétro. Et tu as été dans la maison, mais nande ko imba na guna ngati ok album yango na yemba na guna yo. Tu as le 10 novembre to yoka. Ce que moi me que vous pouvez check date le 10 novembre pour nous. Donc héritier wata atali abila par anniversaire ya Rakanga le 15 novembre. Bien bon ya grâce Ngabi le 6 novembre bité dans 4 tout les 10 donc bon mais ça nous benga les pas le bébé des papouches donc voilà les 10 to casco BM mutambo fuidie sakari shana zana na beredente motuna muya fonctionner ça je t'aime naza femuka naza konda naza sile naza kofa Bernadette oza wapi masengo na ngai kolinga moto nzoka ezalaka ngambo beme Bernadette nzoka ezalaka boye sur la déception nzoka elumbaka boye nzoka ezalaka boye baba yo nzoka eswaka boye Karine Mokonzi ye Bernadette nzoka ezalaka boye Bernadette moto na lingi te nakoma ko forcer bolingo ndenge moto puswa forsa kavi anangola bola konyinda ide ntikala ya matembele ale sabana tolengela bolingo mama na posenga na senga mama na botikela na sengu nanga ya Karina komela poison. Voilà, merci beaucoup en tout cas nabi ke batunda ba sepelinga pesio affiche yo affiche héritier parce que na moni oyembi mais la comprendre que BM c'est bon et puis il faut ngala bengi son orchestre na moi liloba na lati mwata na attaché de presse il y a héritier wata bon papouche donc un qui ta kilimba mo il faut y a répétition il faut te l'am savait babia ah mon boss mon papouche wata il faut l'am savait babia cause moi na pour travailler na grand frère na po ya sa grand frère na grand frère na héritier wata na de Gogan la Pulga donc ils ont vraiment honneur pour nous parce que na sipila dans banzembo na n'habite so binzembo moi libale de musique ton premier baiser plus les autres plus qu'une fortune destin na yezala lié ozamo sungi na nga hawana se ya mokili l'harmonie des pareils de cœur yanga no esimba. Après de longs voyages, il y a d'autres morts aujourd'hui. Mon cœur atos à ton grâce pour fiba.
Voyons trouver ailleurs, puisque toi, grâce ma fiba, Zoka chez toi, Natika, qu'un trésor caché. Lala Soukara, Souki Apembe, accroche-toi mes ailes, accroche-toi dans mes rêves. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouane qui prince. La chambre nakati. En tout cas, félicitations à l'équipe Nyos. Oh, vraiment, ils ont eu al au les calobi, il faut sentir sécurité. Non. En tout cas, merci beaucoup. Ah, déjà, je crois que Nazana animateur à JDT Moulopoué, je crois, bon, mais ça dans mon état. Il y a commissaire des gares centrales chez Bango. Il y a bonjour, bonne santé, bonne boulot. Ben, boulot est calme, bonjour Karine Mokondi. La CP, les émissions, puis là, ils ont trop, n'a pas parlé. Mais il y a un jour animateur, il y a so, il y a ma pipe, il y a tout Bercy, il y a Rati. Ah, il y a un ngani na batouana. Demain, nous sommes bien, il faut réveiller, combat la cage à plateau, en moyo, ou à bois qui pour moukiler, mon apo, bobo, il y a un can, absence à mouninga, yété, ngana leki. Tu go banga te so lingi mususu, tia biso bongo au monde. Dimanche, ezoya. Na banga te. On a cri. Ah. Talabana basali magambo mbindo salite yo salite oya mbindo salite batindi mungu akeko somba sukali lelele salite biloko wana okopwana Karine Mokonzi bakokima. Voilà, message exact aux la déjà principal la JDT Moulopoué. Message exact que par rapport à lobina ya koyebisa bato balingaka ye bato basepelaka na ke single boss on a décembre oyo single ezoya ba bina ba kosepela rumba love voilà lingana ka lokolo pembe to sisa na ngo aba sheri luamambo mwana masala tishi pa mukuse ya tieli putali kole asobomba linye lokolo iye lokolo ya pembe jidama kinisie Karine Mokonzi iye bino Santo du ciel ouais animateur ozokanga masolo na ebité mère na kotika Otikani. Nakotika moi numéro moi bato. Vite fait ouais te bato ko boka te ah kutu bale kama mo boete to lexibi no boka yo bika pesa numéro. La pesa numéro nanga plus 243 81 19 93 006. Merci beaucoup toi Diana Biboya au bomoni ba saper nyonso ya Léopard ba na kati Afrique d'ici et Biboya na habité. Biboya na passeport place bachelé visé exact yango bo moné na kini. Bonjour, bon dimanche. Bonjour, bon dimanche la baronne. Au bon joueur à Kicker Soda et Mboya Watanabe. Yoebi passeport en mamike. Izara Kena ba bana Tchubek. Ya ba salage venime le kaki. Mais passeport eza. Passeport, la passeport pour na monsieur le chanteur. Comprends la poulga, passeport c'est rien. Na goga passeport zéro côté au mo fongo na mona. Passeport yango na passeport mais ezara suite ça va visa. Tikalinga morote Congolais qui do dans na kini, c'est que c'est kazana kini, ma deux soba na zana kini, donc on travaille ensemble. Musale zo sala mabaya ba kindingu bana Tchubek, eza suite ça va viser du marité biso de Tikalaki. L'événement de Géré Kaki, ba Alex événement les gars qui toko, la minute so ba travailler dans la chanson ya hommage ya Papa Wemba, na nzembu fa ba mbela na biso nya kosi. Programme na zang na ngwa Karine Mokonzi ngana wole la passeport te na bana monsieur le chanteur. Mais na minute bana kini bo préparer parce qu'il y aura des morts. Si vite. Donc retirer des soins ma belle soeur. Dans ta rana Bendi, monsieur Cop, Tommy Boy, Ozolanda Ngai, Akafulek, mon général, le plus puissant du monde. Donc boya la kanda Mokonzi faut quoi là? Faut quoi là la kanda? Oh, monsieur le chanteur Ozolanda la poule. Mais ma passeport ma drapeau Simba ma belle. Ah ma Mickey le vote. Eh ma raté. Ah monsieur le chanteur Ozolo le vote. Donc Karine Mokonzi programme ya ngwana boy ba retirada arrive le 10 novembre. Tout le monde. Est-ce que Jésus de Nian ça au boaka? Je ne le connais pas, même pas. Il est manœuvré dans la minute sur la bête de Massola, la poule, la cause à Nosta. Oui, mais c'est la dépli qui passe au boaka. Il est manœuvré. La minute sur la bête de Massola, la cause à Nosta. Mais c'est le chanteur, l'homme qui donne la cour de la musique intelligente. Oui, il fallait pour pas elle. Je ne le connais pas, il s'appelle Achille. Dans la minute sur la poule,
bientôt ça na kini. Dans les 10 il y aura des morts et des victimes. Merci beaucoup Biboya Boya. Mokonzi, napesa ça va basunga ngalo wa balase mukoko ndena za na posa nite museki ndingu president na Jubek Keko. Masala nga shiga solo solo. Na posa nite fena nga lipasa bambongo petit Jésus. Merci. Merci beaucoup. Biboya Boya, Sotobi, merci. La qui sera Toki Massimangonga. Voilà, tout ça déjà na mission. Écoutez le minute. Bonjour Schengen, bon dimanche. Bon dimanche à toi, Karim Mokonzi la baronne. Voilà, message nous mais sur Schengen. Nzembo sur te kitote. Vraiment, Nzembo c'était Camille. Nzembo c'était Camille. Félicitations, on t'a sombi en moi, sombi. Isaac Parker. Ah, c'est qu'il faut un pourcentage parce que Michel a vu ce regard central de l'alité na bakio de côté Kanzembo. Nzembo c'était Kamagi déjà. Donc nous avons informé à part Nzembo on a Nzembo mususu on a salaki déjà semaine prochaine nous avons un tournage à Baclip. Nzembo na embelaki un grand homme d'affaires Yamboka Oyo, Francis Chiyoyo, Azolanda Biso, donc la résidence ici Kazali et puis la famille Mobimba, famille Chiyoyo. Donc la semaine prochaine nous avons démarré tournage à clip, il y a Nzembo Naimela qui est boss, un grand homme d'affaires de ces pays, Francis Chiyoyo, Azolanda Pena Palin. Et puis, nous avons démarré déjà la semaine prochaine studio pour débuter Nzembo Isaac Parker ou Aoutiko Somba. Donc, nous avons dit que nous avons 33 le qui sala musala, nous avons kimia, nous avons solo, ko pinga mikolote au kende liboso. Donc, pour nous succès déjà dans la dédicace, message est important. On a fait ça moté dans Francis Chiyoyo. Moulou Bacher. Francis Chiyoyo peut se mbote 3 fois. Francis Chiyoyo on a appelé ça Moulou Bacher, un grand homme d'affaires. Et puis, nous avons bossé Naomi Otema. Et puis, Maître Jijimo. Nous avons bossé Samantha Yowalo. Paola Ndangaï. Na Gibson Biavang à Luanda. Et puis, merci beaucoup. DJ Temps, le meilleur de Bruxelles. Nous avons été le meilleur dans permission. Ouais. Chérie nanga lingaka yo mingi na motema Isaac Parker yokanga wayo na kolela yo wanga yokanga wayo na kolela yo ngana banza Isaac okolakisanga bolingo ya solo okolakisanga bolingo ya sincérité yango bino basiaki mais Isaac aza mwa mobali ya poto il faut loba yango bino mibali ya poto eza ndenge na bino destino la costino. Voilà, merci beaucoup Schengen, merci beaucoup. Bonjour Yaya, bon dimanche. Bon dimanche oui le bakabwe on le bakabwe biso musala nde ah to banda kasi bat na banda ba comprendre musala na yo déjà. Malheureusement il y a une guitare pour moi quand bazam tabeta donc ah yo lo bibino musala OK Schengen betele ba beta nini bino bat boyo ba singa abetela nga donga le beta oh mais yo ye na ngote yo ye mission siko otiki mundu kito yambo siko ndeni mayakamba mais faut la pesa programme na ngai na pesi programme wani musala ba porte parole mayakamba mais on musala porte parole ailleurs te bana ba chaîne susu non émission de biso to yamba bongo fa que yana guidar to yambo dimanche prochain et na guitare pesa la guitare. Pesa tout dans le pas on va travailler ya bango o ce va travailler tete o kasinga. Les manza kama ya kamba. Loko animateur aza okyo bois kelo. Koko. Okyo bois kati. Oh. Non, ouais, ça va bien moko. Zelato luka cri moko ya monseigneur qui aza koko animateur pour koko travailler ba cri ba animateur tout. Koko travailler le moi monseigneur ma ya kamba betango a vite fait. Ah okuboka te le. Ils ont écrit ma kamba. Hélicoptère. Hélicoptère Eza koya Nani Nalikolo Yansone Toyambaye Toke Hélicoptère Eza koya Nani Nalikolo Phénomène Warasone Toyambaye Allez Toke 1, 2, 3, 4, 5 Bata,
mpona nini bakontinga ndambo akamose balingi bavuzela nyonso mpo bamema bamema toke moja danse tala moja danse tata tetenge moja danse sebateri belukala bopesanga nsima sebateri belukala bopesanga nsima moja danse Voilà, nayebi ke esepeli ici Destino la Costino, nayebi ke esepeli ici Shida Ibu la grande dame babi femme en espèce, esepeli ici yo. Voilà, maya nkamba, ay, nayebi te concert moko ebetamaki wapi. Monseigneur avait été concert moko. Ah, yo maya nkamba soza kimbangu pa ye. Ezara no ndeni. Po kimbangu soza na kinya beti la vienne tour ata na concert ba biso maya nkamba tika non pia kimbangu nana sa musala bosola bien. Bon, Kimbangu. Pour les bazars, on a souci à Kimbangu. Air de la forêt récupérer Kimbangu pour Bila se consoler. Voilà. Alors qui m'a un camp. Bon, moi, Kamba, je me trouve à qui consoler. Orchestre Bill Clinton, puis à qui effacer. Là, il y a une directive. Kimbangu, on a bien la flamme qui a effacé. Tout ça, nous combien d'émissions, Karim Mokodi, combien d'émissions, tout ça, là, moi, Kamba, je me trouve à Bill, soliste, en tout cas, Simba est bien. Par rapport à façade, c'est bon. Boulot. Fukushima, les albums doivent tenir au Kayeyo, Maya Nkamba Aye, ça est ce que nous au salaire générique wana. Voilà, Mankamba avait sa message. Donc, boni sangwa mouvement, boni président. Ouais, sangwa mouvement, ça calme, mais l'idée Razagina n'a pas concentration, tout studio, tout ça, les hommes à casse wingi. Na mona jimbo ke linga go beba mais ngana za Nations Unies. Te moka de ambilinga mbilinga seko sa. Ke mbilinga kota yi mais Monseigneur abato akomani ko sambela. Ça m'a bien message yangwana. Oh Dieu merci. Album na biso komo na lola na lola. Tout ça la générique ko permettre biso to beta même na l'église. Tokobeta partout dans générique la biso ezala sans frontière tana matanga ba dobeta générique ya Bill. Ya mo Bill Clinton azana concentration. Titre album la biso lola na lola. Donc message na ngwa à bientôt. Générique na so lola na lola ezobi ma Bill akena musique ya mboka musika nenga mesana okena musique ya mboka musika. Pe na oyo sakana ba masa ba animateur mutu asala nzela babosa na gaete. Faut beaucoup de Bibi la salle nzela c'est qu'on vient du nord lobani. Ba fait du na salle nzela, c'est bon mais Bill Clinton t'a proposé sa musique, la bisopé animation partout. À la fois dans le monde ba travailler Bill. Oui, ba photocopie Bill. Même ba petit la biso ba souma mbela wala. So la liga. Et on a petit. C'est yo qui pas ba DJ Rafat na ndenga kini sko ba petit Bill. Basi bile bango nyonso na presque au monde ba bwa kakawana. Olongoli ka soft kaka nani. Chantamsine Master Bill oh tout batika lwala ba petit Bill. Koko yope. Tout le monde a ligne Monseigneur Macintosh. Mutabola Macintosh azate. Mais Bercel obaki mtape ce qu'est-ce qu'on va crier. Non, wapi. Seri kutu Bill azobwaka yena no bandi mama musique te. Car ni ngana bandi musique na 97. Na bandi ko beta la orchestre na 2000. Si on va masser. Tema kamba yela biso mouvement dimanche ezoya. Poto bonga auto solo li bobeti ba yembi ba boaki. Bon, no yela le mouvement, voilà pena photo ça programme no yela le mouvement pena yana ba guitare wa to décortiquer. Message maka César, merci beaucoup na bato Angola ou basali singa. Pour moi kamba za ki pieto bato Angola mbasali ngana ko motama na mutuka. Merci beaucoup na vie na ngai Ale Mangu na vie na ngai number 1 Antonio number 1 Mukolo Bijou. Merci beaucoup. Na bosani susute vie la bisoga usikede bosa makasi masa na kabije liboma na cop mais na lobi kaka soki olingi kene musika na vie faut ba respecter ba kolo ba basala nzela neti ngana respecter ba vie na ba japonais ba flam kapa ya mais Bill Clinton alongola ba animateur na bo dans ça quoi Moïse animateur kalabala tambati awa na marakas système on est si la bila ya na système basuki asala nzela animation donc aza icône. Merci beaucoup. Merci Coco. Moi message boni mouvement boni président Kabose. Ouais, président Kabose yakobi avant au bana le on a chapeau na pesi mbote na PDG Pius Mobile Mbayo Mukala le député réélu.
ainsi que maman Christelle Mwabilo na monument La dame du cœur. maman Brigitte au moins na bino donc mbote ainsi que na vie na 33 Chitenge mon directeur avec beaucoup de respect en tout cas oza para commando Amela Grenade Rwanda ka mutazora salaire ay banaka en tout cas président Kabousa Netu yozwa kaboye on a zora salaire parce que président ngazo valoriser na outil ballerine orange na outil Zambi na ye atume manga sous Luanda avec Paulo Tudilo to kenya na président brigade donc il est gagnant qui to côté déjà toi na Kisasa donc toujours pour vivre la musique congolaise information ezaka le lot fait to beta na bumbu en tout cas na ex mission na biso qui est concert ezati ezanile to kuta na mardi na avenue Chevin numéro 11 na bon marché ska to répéter Karim Mokonzi faut beta retour mardi la coulisses jeudi ezaka bon ambiance faut caméra ya rabota la po TV za radio té à part ça toi na studio il y a un bombe qui se prépare boyebi ka bosé boulembi en matière ya générique en matière ya chant si les gars kutu donc toujours préparer plan moko boye donc auto linga bima r yango benga na plus 243 donc il y a Wuli Moucheni code mondial monté Marita Moucheni donc benga na 99 18 644 51 plus 243 99 18 644 51 so bengi aux Rwanda pour bimana disque en tout cas tu répétera chaque mardi jeudi na bon marché on a avenue Chevin numéro 11 information na yango na que pe sambote na Yves Diambo l'homme le plus proche na pesi mbote na Darli Mongo le manager brésilien na pesi mbote na Mignon Kadilo ba masa na Thierry Kazadi Fiston Mata Dada Monde Charlie Mochana. Pour Nabisibino Lobi Soto Binel à rythme al. Bonjour El Djaba, bon dimanche. Voilà, merci El Djaba. El Djaba me ko vanda non te micro no de yangwana. Ngwana olinga vato vanda batna banda ko pe ba ka moi show o barataki. Pour la gare centrale biso skoto me ma ambiance na banda na bango. Ba o pe ba l'église déjà mbango pour ba ka hôtel biso ba kuta na biso El Djaba non kana moi voir rock na wana ndam. Mais le baron franchement c'est un plaisir pour moi d'être ici. L'émission là-haut. Et puis merci d'abord pour la chaîne de RTG. Et puis surtout merci à Messi 33 Chitenge. Moi le moi chaud. Baba kana mbona na bomwana mokili kemba malembe alobala ngali sise mokili oya nzambe pe alakisa ngali susu bolingo nalisanga na baninga oyo bokola limenya na moto nyonso nga na yo towela nini yelelelele kongo na nga kongo na yo lizwi tya nguvuzi koseka te baron. Voilà, qui me vend déjà El Djaba. Mes félicitations. Hein. Merci. El Djaba, bonne santé, bon boulot. Boulot, ça va. On va comme les bébés. Vous, ça va. Rappelez Bisso, Zela, Mission, ça la featuring dans le roi de la forêt. Il n'y a pas le baba, voir rock, bon, il y a bon. Alors, animal, il est de Alima, il est de D'accord. Voilà, c'est même ça, là. Ouais, moi, tout le temps, je ressemble pas comme Michael Bolton plutôt. Ah ouais? Ah, même si on t'a là-bas. Oui, voilà, El Djaba, ça fait déjà combien d'années dans mon salle? Ouais, moi, Moussala, na Oumeni Nango, na Koki, Coupé, ça vraiment ma nette parce que c'est vraiment ma vie. Ah ouais? Donc je crois que je vais mourir avec. Donc là, on peut ça. Mais idole na yo en tout cas parce que rap oyo tout le monde a ba j'aime tout ba rappeur. Ils a pas ce que t'as na papa moi ba 50 ans rappeur. Au moins que Moussala moko oza limité olingi ngo mingi mais so comme ba 50 ans oza obligé que la moi ba jeune on boya na ba 17 ans 18 ans. Tu mais la baronne éviter que sauf vraiment les lois mingi na RTG pour les arabes. Mais na ebi que ça Moussala mais on a bien monté que est-ce que na 50 ans au rapper? Parce que le bien aussi mimiko tout le monde a les télé. Mais musique, franchement, les gens ont rapté. On est d'abord des artistes et puis il y a des musiciens aussi. Donc moi je me dis souvent, c'est comme je viens de te dire maintenant, c'est ma vie. Et puis pour la musique, ils ont vraiment les opportunités. C'est donc mais et puis et continuer. Bah au peu baroya, biso to salinzela. C'est au tongeli bon pour biso to sali bon chambre.
Par contre, c'est déjà chambre, meublé, les bancs palin et tout, c'est bien. C'est bien. Nous, on continue ma caméra. J'espère que le monde aura date jouer, Snoop, Ajmo, Pharrell Williams. Sotali Pharrell Williams, na Ajne, Peso Ajne, tu vas le comprendre bien. Donc j'espère que tu vas bétendre musique. C'est-à-dire que tu as encore raté. Pour m'embrouiller le lobby. Si le lobby n'aurait moins qui moque à moi. Belé quoi. Donc les a raté. Ils ont vraiment, donc ils ont musique. Na père na posta qui déjà que non yamba jabi on a moins mettre bakomenga babino elle déjà baye penza à Muluba. Oui, c'est vrai? Non, moi je suis pas Muluba. Moi nazali lokele. Oh, tout. Lokele bena yangambi c'est-à-dire mutamai quoi. Donc mutamai yo apenza hein. Kota la sœur na mokonzi, kota mère na double. Donc vraiment non. Ils sont ayo ki se na iso a plateau ok lobi fara ki angane na kina to niveau box ça te ba sala na ba besa nga yo ba to sala ana plateau to moi que ba non elle jaba déjà maman elle jaba siko to ko yeba en tout cas yo mon lobi ke bo meublé bo c'est chambre oui en tout cas je confirme parce que on a parlé en tout cas je ne pas la parole ce bango ba sali un peu bien parce que biso to sali chambre il y aura mon continent, il n'y aura aucune chambre, il y aura chambre, l'exercice légal, la bisson. Il n'y aura aucune chambre. Assurance en haut. Là, je te dis, tu es bien, tu fonctionnes en bango. Ils en ont tembe à tout le monde veut parler. Il y a un potentiel na biso na niveau na biso, mais les gens veulent seulement parler. Mais c'est bien, tu tournes les bango chambre, bango pe, bazana idée ou tourner la pe, ou baolanda bango chambre pe. Ah non, mais félicitations parce que je confirme. Quand même, on a rap, en tout cas, net concert, il y a rap, on a kota kaka, il y a bino na habité, ba rappeur na kini. Oui, excusez moi bon rapport, mais habité trop, ezosouka, trop ghetto, il faut moi. Et en fait, bazan na bango. Ils ont un problème musique, ils ont peu problème musique, ils ont peu problème. Problème à mongo, tout ça. Et tout problème à mongo. Mais vous travaillez à peine à parolier? Non, on n'a pas de parolier. C'est quoi? C'est par rapport au bi. Tous on a un groupe mongo. PNB, je crois que PNB, on dit passer dans le bruit, pas dans le bruit brutal et tout. Dans le bruit par rapport à Moutou. Donc ça dit que Moutou n'a pas d'idée. So, même une idée. Et sinon, on est sali. On va avec. Donc, on n'a pas de parolier. Non, mais elle dit pour mon tout pays, ça va bien rappeur. Il fait un jeune garçon, oh, attengi ba classe mingi, tout ça y a français, c'est bon parce qu'il connaît ça, non, mon français argot, donc, ou mouton, mais la société, donc, ce que tu vas comprendre. Non, mais en fait, rap est en français, rap est on a vu ça, rap est surtout rap est musique. Rap, c'est-à-dire, excusez, bisous, tu as un messager. Messager mon saute mon loco au lieu bomba c'est-à-dire tu as le roi pasteur vrai pasteur c'est-à-dire saute mon loco photo loba au lieu de bomba tu me pèse ça musique au batu au somba mais lequel a qui au kana matui ah c'est vraiment gentil et ça la vie c'est bien mais elle dit bah non que mais quand on bête dans les solo il y a kokuta na on a mais c'est dingue parce que les lots non que bah bozaka ba collecter beaucoup mais vraiment famille kokuta na non ndenge nini ba na commune mokoto na nzela master to mais c'est dingue franchement moi je connais mais c'est dingue donc c'est vraiment ma famille tout ça mais c'est dingue c'était d'abord l'ami à mon frère qui est à Londres et tout et puis mon gars qui m'a séqué pendant acheté et tout et puis mais c'est des tout le qui n'a pas belé donc parcours est belé tant que ça l'a ramené c'est plutôt ça l'a ramené au ça là que et puis qu'on s'impliquer dans groupe au basal qu'on a entendu ça on a PNB pour Nabino bazaki belé c'est vraiment que tous en a quatre pour te kutana to que en tout cas den de vraiment on a sous habité
Voilà, elle dit basiko bato na banda qu'il faut ba ambiance baratel obi. Ngasko skende na kimboka mboka wana na mona ki rozo ozo ina habité so banda yembo bien ko rapper na mona de ba tantine na sima balati bazege. Ezaki na mboka mo boy. Te mais nazo imananga na lingala, ezena na lingala. Ah wa? Ezena na ba technique. OK, ba technique. Ezena na ba technique. Voilà, mais quand ça et c'est pensé ya Sylvie Bongo, hein Barbine Zimbi place Hollande biso Henriette quand j'ai l'éléphant de la presse comme moi. Là, il a encore la net ça auto bandela motane Banzembo eleki. Motane to moyindo to motane pe to utamavele to kozonga pe mavele bazala sa mavele baleki visonevele suka putuluwe vanité de vanité yeah bolingo zonga yo motema na lela kekela mu ya nzambe o eza na ba technique. Mais le bébé qui est là, la monnaie filmant balati ba zege na simanga na bulenga bi c'est que elle déjà ba kena biso na ba kimbo kamboka. Ben musique moi était comme il faut d'abord nanu to zonga na ba source na biso. Moni biso on est congolais. Lelo sotali lelo na kati Paris. Parmi 10 premiers rappeurs, c'est des Congolais. Congolais, tu ça quoi. Quinoa et tout. Mingi sotali musique en ils ont musique na biso. Sur la musique est tambola même l'Afrique on a tout ce monde là ils ont biso. Donc il faut nos sources. Mon rap biso to ça la rap biso revaté. Là vraiment. Ah donc ça va pas rêver parce que va rêver. Oh. Ba rêver ba aller. Biso revaté. Biso c'est mandolé. Dans la rap qui na biso ba poto. Non mais félicitations quand même yo qui est raté parce que tous baku on a déjà dans net il y a mouvement mais comment on tombe ça na biso qui c'est ba ki bazonga na bango ti non ba petit bon les crapé télé connaît là que ba massa ba kimité lo bino nzembo on pas ce temps là ba petit faut ba luka pe vie na bango c'est comme les nazalaki on a peu dernier tenté dans Lexus et tout. Mais c'est pas absence nous pays qui remarquable comme on est papa et Makoufi mais c'est bien dans ça que le moko papa ouais Makulu à ce moment là on a fait d'abord Djaba j'ai d'abord une carrière solo que je fais à côté. Tu comprends? Donc les lots Moutaka monité so moninga Alexis c'était mon petit James il faut les soutenir. Donc c'est mon petit quand même. Au niveau de moi, au niveau de mon petit azo solo la musique en pas azo sala biloko Djaba no sala et tout. Donc Moutaka moité palin on les a palin na biso. On a venu à palin na ngai obi ba mirwana. Voilà, merci beaucoup El Djaba. Moment de la fin, on peut une émission à l'élo parce que n'a vu que à fatigué, concert ici là est tard, mais en tout cas merci pour toi vraiment, vraiment je peux pas être fatigué. Quand il battait dans la lité, il va nous avoir rêvé dans l'émission, tu peux imaginer. Niveau stress dans zone il y a jingle là, traumatisant dans la vie. Si vous avez comme pro, va vendre à 5-6 maïels donc l'émission n'a pas de comme Motorola là parce que RTG a biso les années boulot ils fait la force donc tant comme vraiment na souka moi message bien on dit rap ma bangue a raté hein vraiment bon vivre en ndenge ni musique sans caillou parce que on a pour comprendre que tu revaté pour nous comprendre que biso toi na ba en fait bon toi na ba humanité le musique excusez-moi pour la tangi toi na ba humanité toi na ba tchachomba té mais il passe à bambon et pas nous tout le gars bon quand même c'est très important pour bana balanda musique na biso donc et ça rend moi très dangereux kokuta na bana avion na nzela pour y bakita pour y après donc ngai mot de la fin ce que je peux dire les lobo moninga la ligne sur murmure et salati Alex restera mon frère on a racine alternative et ça palais na biso. D'abord, on a 100 morts, il faut pas produire puis na kati et ça parlait. Donc na lingi masola balabala té. On a lingi vraiment masola balabala té. En tout cas, na repé ça va salam na moi, tu on a battu nyoso balanda et biso lobby au tout et surtout toi Karine Mokonzi, tu étais là, tu nous as soutenu malgré tout, on avait des stress un peu et tout. Mais je salue tout le monde, je salue Racine Alternative, Timbaba Timbelao, Kitchen Sound,
tout le monde qui me connaît pour baser et belé son abina kota na bango ça sera un peu chaud et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Elle dit, mais toi aussi, c'est moi chaud, mon côté, kabouana, bitleb, somo, il monte au kabouana. Qui a dit, wow, qui a dit, wow, hey, 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 wow, qui a dit, wow, bisogno sabana Afrika, wow, yelelele, wow, ato walikonini, alende ko pesanga damai, hey, 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 wow. Voilà, on est aquí El Jaba pour notre bino batou vraiment. Borata qui a le lobby maneb sabno à la gare centrale donc to me la rabino hein bisengo na kata banda kuna kata donc prince azamwana ya papa na biso babia ya na biso atika biso donc ça bien comme on a prince en palo la na lati moi tanabi que et c'est ici Samantha hein, Samantha na mol wana s'appelle ici donc Samantha Kalimasi et c'est ici on a dit que et c'est ici monsieur Elimbayo monsieur Elimbayo ya Lubumbashi na dit que c'est ici on a dit que vraiment il s'appelle ici tonton prince tout cause noir Megbo on a dit que c'est ici hein il y a Gisèle les indata il y a corpulence Marmouté Vanda mais en seconde na biso notre zo la musa toujours vieux qui Esther donc on linga avant dans le bas tozo mwanano hein nanze mongani nga mwana mwasi ya matadi tout qui est non na mwana mwasi après boloba nalingi nayeba soki mwasi asali boso baye bakobenganaka to bakolimbisaka ye mpona yebi kolinga ezali mide mingi oyo basusu mpona mosono basusu mpona damu na eva mwasi akozaka kolinga nelongi mpona konfiance kitoko na ye elakisi ezaleli na ye te nazwi lifula ya moto na motema na ngai yoyo mpona boyaki kotosa mibeko baboti banzambe ose sheri nanga yoyo sheri nanga oye oye sheri nanga yoyo sheri nanga oye oye kosalisa mwasi kobokolo ye keseni mama lobi na pasi ya koluka korenose kasi bakeseni kosalisa mobali ezali nyango awa ose lobi na pasi ya koluka na ndenge ekoki asalisa yo. Voilà, merci beaucoup. Nga nasengaki bo bandamba mona refrain côté wana ya mwana mwasi ya matadi. Voilà. Toza déjà na frère na biso yota biso siko to mona ba misa Kester. Non linga pona bato ba moni mbala liboso ba me quand découvrir ba pas ça musicien yem ta comme leader. On disait comment où est la Victoria. Cabo la Victoria, il n'a pas parti, il n'a pas morceau en fait. Voilà, bonjour, bon dimanche. Merci beaucoup. Ouais. Bon, je suis médecin. Oh. Mais tout ça, assistant au Yéméné Atika, ça fait 3 ans. Il y a un médecin, oh, tu vas battre bateau. Oui. Non, musique, il y a. Non. Vous pouvez aussi médecin. Je suis un leader d'opinion, je suis un cadre de ce pays. Donc tout ça pour toi encadrer jeunesse. Ouais. Dans nos prérogatives, donc vie avec mutu to banu zala nae. Après liwa nae, nazanga moté, tout ça na ba colonel mon pépé, tout ça na ba colonel Carl Lewis. Tout ça une émission awana. Colonel mon pépé. Et c'est l'autre. Tout ça na ba docteur Yav, tout ça va te belé. Alors tout va to continuer ba œuvre ya moui. So mon présence là awa normalement bango ndefo baloba donc bango ndeba baloba po bango ba misene olobi mais bango de mais on a problème encore Herbino de Bokoti Makambo et ça biso bien parce que album moto banda kozela depuis via Kufa je crois au 2 ans donc 3 ans. Mais justement si je suis venu album et comment Ebimalelo Ebimalo bisiko na invité Herbana na ba yemba na vie case bazana ba vocal basala bana bato ba boaka balia ba mbongo bato. Au moins que ça un moko baby sapé en tout cas la personne merci donc place penza au toucher za wana
yango moni na mabanga na ngakuna ti le album ebi matin non c'est peut-être yango moni tozo lancer appel parce que to se laisser faire sauter eza ba droit na bango baza na studio hein to permettre bango bazala na studio basala pe album na bango ko bima pe kala mingi te baza na studio et bon le jour non This is me donc This is me tozo lancer appel na batu o basimbi monopole ya album wana donc bato ba Nigeria non yete nan tozo pesa na mbote na son excellence Evariste Bouchab parce que c'est lui qui a financé album wana na suka awa en tant que ami ya Emenea to pesa merci na travail nyonso ya sali mais awa ozomona toza sous na problème moko te que ce soit la famille que ce soit la femme de que ce soit les musiciens baza na minute na cohésion désolé senga sikoyo malgré que mboka ezali na maboko na ya omoni ki misala pe ya politique eza kotinda ya sala ba course belé ya mboka mais quelque part les musiciens baza pe na besoin ya ko vivre ce qui moi ezali que disque wana na minute ba disponibiliser yango parce que maintenant il y a la cohésion que 10 mi ebima au-delà de ça donc bango pe bazo sala album na bango donc maxi single pour ba ça après la mort il y a Moui de quoi ils sont capables et au moni baza na studio mais s'il demande il y a directeur nde moni toujours awa pour ba sa position na bango donc mingi Karine au solana bango ngai na ko peso juste moi ba non mais non lingana si sana yo en attendant bango ba bongama bon bete biso mo iloko avec keso mo kiliyebi vraiment ba me ka kanisa bo bon c'est lo ka avec kes na kabwana yo déjà voilà donc on appelle si merci mingi na honorable Serge Mayama na maître Skanta na Serge Kimweti et puis na docteur Yav na Christian Mambo wana ezali na ya Théo 6 bango bazali bat oyo tozala bango pour soutenir le mouvement alors on a sengi na JP Kiss na sengi pe na son excellence Evariste Bouchab soki ba ko le biso pour que disque wana tour oyo to fêter 3e anniversaire na Moui to fêter 3e anniversaire à Moui na disque wana. Donc juste je suis passé pour annoncer et le Kouana. Et le reste des problèmes bango bazali wana ba ko pesa ba détail na. Voilà, merci beaucoup. Donc je crois que on a ba ministère avec ça. Bon mais comme ça la biso mo eloko pe ba ba ebito kanisa vie ke ça mo elo mo penza donc. Pongetoni na miso goki ya mama nakoka te kolala eme ya mama oyo ya ngai motema ngo ebouge ekomi ya malade bomba mabe na yebisa na yo ngai nasomi komona nalulaka yo naboyiko kufa bule mwana mama yango na ye libala solo na lisolo na litoyo zala pembeni noki bakoyoka Washington enye tala sanza ekongala ekongengisa bolingwango emelanga na bote ya kolotama sheri nanga ya solo emabenga ina zuwa Voilà, merci beaucoup. Nebike ECP Lissi Germaine Kalema. On a déjà na Katsa Kinshasa. Bon séjour dans Germaine Kalema. On a un belle mère ya Robi Ngele. Bon séjour na Madame na Katsa Kinshasa. Donc non lingana mais consolana. Bonjour Yaya. Ouais, en tout cas, et certes. On peut c'est certes maman sali vocal no homme qui lié bio nango. Moi lo mo parce que to les kalikato qui m'a ouais, certes moi c'est Moussakeba. Moussakeba on les a convoqué que c'est la baptisanga la moninga petit nanga banda iloko mo Moussakeba. Ya on a séparatoire benganga. Ya ndeko obligé. Petit nanga yo banda iloko mo Moussakeba. Keba Moussa double face donc en tout cas vous benganga bongo mais ça no benganga. Voilà mon limo akiliba njenja cha silencier ya. OK. Mingi mne lo balelo mingi mne zate mais oui bah que tout ça dans kati ya les autres arrêtent à lemba quoi. Mais nous le bigana ça nos plans parce que nous c'est à moi plan na match d'entraînement. Satan Lucifer akitaki awanase aye kokosa ibatondi sami na mayele o
ya malamu mpe ya mabe nyonso epai na ye banda mokolo wana fidelité ekotaki Alexis Yamamoto enyuka mponda maino. Merci. Merci beaucoup Yaya. Les grands chiffres Antoine Nga Bampayo, les autres coups dans la limba, en alliance. Fenobi, merci Laksa Kata. Moi c'est Marcelo Tofolo, chanteur ténoriste, c'est notre plutôt les sons donc qui va guider à qui que c'est beta. Baba sama baba la commission bagaro. Tokyo Yoka vocal bisomoto témoigner. Ah ouais, pas de problème. Emily Poye Bikita Pelutaye Yokanisi Jana Mibali Bakoboyo Bimanzelo Talaboni Bakelo Sambwe Mingi Bazali Kita Kolutaye Marcelo Nabondeli Lokola Mambela Bondelaka Maria Junior Lusumba Christophe Soleil. Merci beaucoup Yaya. Ouais donc c'est la boaka. C'est moi qui le banjene Yaya Tozonga. Kidi babaye kari bonge Iwanzenza kidi babonge arkansela ye Iwanzenza Mundele wasala kuraya ni mosi wa kangama Mundele wasala kuraya ni mosi wa kangama Hamundele yandi mosi wa kangama. Merci beaucoup Mopala. Tosi Sanayo. Poyo amuta pepsu. PDG Marcel Mutambai. Maman d'être mon que bonjour Alexis Ngangala. Libambe tokolo ko sherini nyango. Libambe tokolo ko yemba emene yae. Mama lobaki nanga na bala na mema ngambo. Shera kata bolingo derbashenga ba sentiment abenganga mon ciseau ajouter haranga mauvais service ajouter. Voilà koyemba boyko pardon. Koyemba boyko ta n'est pas Jésico. Quel kuna ikelebe oyoka ikelebe kuna zi. Voilà qui petit David qui a frappé le Goliath. Donc moi j'ai frappé le Goliath avec une caillou, ça regardait les cailloux mais ça tomba dans la tête quoi. Je serais pas parti chez les gens qui chantaient dans la petite garçon dans la côté des menhirs. Le père Donatra. Ah bon? Nous sommes les assistants. Mais est-ce que l'on a vu que c'est mort la moussa vie moi et le roman rumba vie. Igo quand on a loin il y a la rina beta rapide. Banda ngona katikati ba moko. Refrain. Moi Scantens. Mon pala Scantens. Igo kanto na Luanda. Na bala. Okoloko yokangara eske yokolela. Tamongo na maboko banda eske yokozala. Sango nanga na matema lokola mopaya mokolo koyokangara eske yokolela tango na maboko manda eske yokozala sango nanga na matema lokola mopaya et c'est ici tanti nyota motema ya colonel et tambwe mama na aya mama na adi nabi que c'est ici mais chef désolé ndimo bango mo extrait eloko sika po baza en plein studio par rapport à batama banga tout ça la mopala bobeta eloko bwana kati ya studio lo mo sika vite fait hein général Akaflex par rapport à libanga par ça comme Mokonzi rubrique. Voilà. Les médecins qui violaient les femmes des personnes. Voilà, il s'appelle sa chanson Mbemba jeune marié, Néné à quelqu'un la tape est sexy et Tanya Moko du chic dame. De quel loba qui Sami Bitumba. Momanga yoka bengi yo MFF Balobi ozali médecins sans frontières basi nyonso ata ya mabala se ayo mpona
noire et femme blanche. Regarde les refrains maman. Docteur Anelka. Maître de Loulou. Papa puisse mabilou. Monganga palado. Monganga palado. Compagnie palado. Monganga palado. Osia bato keba. Attention. Attention keba. Mona yanganye keba. Attention keba. Mona yamina keba. Banga violence. Voilà, merci beaucoup. Donc, wana to quand ça vient biso question na ezelo ka sika. Ndeba ba soki olingi soso linga ba maki, ambi ba bolinga vie question biso to c'est la musique en tout cas to aider bana na parce que hein tozo mona ba tozo kanisa vie bolingo wana ezaka te avie question moko o ba bana na en tout cas so ba si moi brique moi ciment moi maï non et ça la bango bien donc mercredi déjà na studio Ndia à partir à 9h Bing Clinton McClintosh hein bon tala na boy bon tala na boy équaliser équalima donc bon ça la moi lo mo boy pour tout c'est pela quand ndenge ba message na se pelisa biso na ba show na bango donc mercredi à partir à 9h Bing Clinton équaliser ngala kozala Nakojala. Donc, tu as la bonne musique, fait rigoler José Denios, Makolo. Déjà, ils ont la nzela pour na Angola parce que tout le monde internet et n'ingana qui bon. Ngai comme ils sont fait rigoler dans le quartier la terre médité, mais n'en dernier que au Kundazo Bozi. Parce que Azobé la bonne guérison côté Hollanda bis depuis na résidence naie, on a qui na besoin de perna solane ba pas comprendre au Kundizo Bozi na ndeni zo Bozi kwa zana maison mère ta côté la samba te yo na quartier la to kenda tour. Parce que tu as mis ça quartier la terre basali mais fait rigolo on a déjà na Angola ba mission et on a déjà lobby dans Vasco Mabia la on a déjà na Angola bo ke kobina déjà hein et quel est bête c'est pela toujours na barumba sikapo ba lobby na miongorongi rondongi rebi makalate donc tu as Yannick Zénith bonjour bon dimanche. Bonjour Karim. Et ça donne des niña au moni Victoria. Ça y a bien moni ba frère ba masamsu pando bossé na bango. Ça vient bien, c'est une défaite, ça vient bien la moni chef na biso 33 et tout ça ne ba maman là ba parcours avec toi. Bête non le son parcours. Ah. Et nani ba voyage, je me suis ça les accidents et bi banzela to ba propagande na ba boulou na Victor. Voilà, merci qu'on a que le bas comme on a album au bison sur bande causé la pendant année et lié mon envie et omisé na studio et via kufiti les obimaté. Parce que yo posa moko ya banana yi donc ceux qui bana ba 10 yo posa parmi 10 wana et bimara sera groupe famille ba yokani ba konzo bana on ba bimisa famille na eti bisous mon la famille tout ça. Voilà, la festival moto na Jenny qui casse et mené à ma copine et na bosante na Jordi Jordan donc on a ba avocat donc ba na vie ba ma passe ce que bon et Zara so ngo kanganga ba ba yona ba sali tout c'est bon donc ba moto place ba landa biso et na maman na bango vraiment na musika na bosante en tout cas ba tunyos ba dinga ka Victoria to zebile mais elle m'a bibo na mon message et papa bodinga lui mais un rokanza ba rochero obosane ma belle lisi Tokyo bosana te vient na biso ma belle lisi je crois dimanche chez eux ya no yamba mouvement na tozonga lisusu hein tozonga isuna kimboka mboka na tota moi zina mobali babomani donc dimanche tozana bango vie bodino en tout cas merci et ça biso bien ko l'acception que Hollanda voilà Yannick Zénith en tout cas ces jours non akini Yannick Zénith tout le monde a clipé les cas et puis Yannick on dit mon sala ça va parce que c'est une bengue avant na zone une ngonga moi c'est au moment aussi sur le bateau Katinde. Mais par rapport à Moussa, en fait, il faut avoir une bonne émission. Non, mais il faut même que pas moi aussi parce que me ça va programme à émission. On a dit Moussa là ça va. Ah voilà, attaché de presse. Kasi, on a Kasi oui, on a le but que moi avant et elle est bon moté. Après c'est que c'est une sonne on a Yannick Katamini na bengi mbamo na yambi Yannick mais to sona na biso kaka na ka dem salaire à ordre. Ah ouais non mais félicitations. En tout cas ils ont facilité parce que déjà poto RDA cimetière on sait qui m'a cassé. Karine les 30 nde masolo pe atengi to solo masolo ponga nozala. Na qui na voyage moko na nilango pona bité Yannick na mona ka ba clip na ka ba live na plateau mais liboso scène na ka bisengo net na ka lobby ko zala na albi la gomba avec Lexus le gal Mercedes ndé en grand frère ba tabanemi à kilo donc to yo ka sengo na les 30 eza wapi en fait
bon il y a buto na une émission non donc na ko annoncer premier show na ngai na Kinshasa ils en a Palm Beach donc to banda de 17h à 21h to kati on invité batu nyonso il y a gratuit pour na ba fille ba femme et il y a offert pour na ba babi so est gratuit gratuit OK donc il marque il faut fouta donc ils a donc gratuit pour na ba femme tout ba fille mais ba femme nyonso mais ba papa ba jo ba futa 5 balles ba ebele ba otala artiste na bango Prince Yannick ba découvrir univers en ngai quel genre de musique na osala on a joué expérience on a passé na accumulé pas Kinkester na on a mopé na amélioré donc ba otala va comprendre. Mais Yannick, au sali mouvement, on a des musiciens, yo pe moi groupe d'accompagnement so kyoke na yo so ye obengi susu bango ba ya rapport tout monde ba Samantha Kalima si bango nyoso na bozala. André naza pena na groupe, mais baza la mission also par exemple azui cop na moko accompagnement il faut que beta mais za pena groupe na ya groupe na. Mais parce que na kanga bango te na kanga bango du 1er au 30 bazala ngapé. Surtout la production te ba père de famille baza te répétera 2 jours la semaine ba chose à la inonté bon vivre comment même sur mon âme sous Lexis à Robin moi guitariste à BTL ça allait bien faut un esprit il faut ba tout ba mais quoi changer quoi au kanga bateau maltraité bon mon père fouta bangoté donc mon d'abord reste sous les panzanaka ba groupe les garder frappe na moment ka savent-il le exista on prend sous chika ça va bon betara non mais yo kanga bango au foot bango tendeni parce que tout le monde a kaba mouvement ze ba na mise na bango so lelo au moni chiki to moni bon mini la que Jésus en solo là au kutani na Yasser Arafat au moni qui m'a tété si bon comme on a déjà donc est-ce que on a beta Victoria si na bien on a tout Victoria wa Victoria Leison oh avec Esther voilà oh je l'aime bien le kamoto mais bien sigo yande tango sur la Victoria Leison sigo tango betela sur Victoria Leison donc campus au betela du soleil université moi dimi donc campus c'est bien ngé fonctionnera et là on a polémique té na sur la neni na zana expérience ya maramba orchestre je sais comment ça fonctionne mais bon eux maramba ferré wana ba mo ba binde ba fonctionner mais ngana lo ba tant que ndé ba artiste congolais to fonctionner donc ngala okanga ba musicien te soit en elo on est équipe sautant on a répété on a concerté azana droit ko no beta par place à ligne non mais voilà peut raisonner bien parce qu'ils a pu manquer ba idée tout le monde rapporte copier toujours ba étranger tout le monde a ça la malango trop mais le 30 nous invité ba tout de 17h à 21h donc ba tout nyon sobaya ba découvrir ngai musique na beta toi aussi ça na moi rumba moi lo mobu et tout c'est pena ngozela clip oyela nga erna kana cheno kuna Ali amekana gomaye amekana bareye oya kosimbelanga kari akomona suka na kuluna oya kosimbelanga mama akomona nde compréhension you make try voilà quoi donc merci na yo Mokari merci na chef na biso 33 na ba personnel non soit RTGA patron na biso papa na biso plus na PC bambo tu passer la biso chez nous international donc voilà les 30 donc bino boya ba chef baya et ça l'a bien voilà aussi c'est sonné l'homme sous le plateau parce que ici voilà un grand merci na bino en tout cas au bozaki branché nabi qui aura toujours fidèle na gare centrale nabi qui na si ça ce qu'on est bolingi mais bon ça fait après on a les sous programme et continuer un grand merci à la tortura Mariana au yepena minute les cas Henriette et Kajina et tout Landry faut-il les grands bakalanza bakaluka général Akafulex en vrai wata un grand merci on a Bossani PT j'aime mon mari hein, j'aime mon mari maman Onto j'aime mon mari et ça titre et nze moment que bimanaka s'arrêtera da on a besoin de musique et on a José de Londres je marque Kabunda 520 giga le Mistrable donc pour Lelo dimanche Lelo en tout cas un grand merci l'équipe technique mon bimam parce que Nenel Samner a toujours un héros dans l'ombre on ne change pas l'équipe qui gagne un grand merci à mon réalisateur KDQ2 un grand merci à la présence il y a Imak Makengo les cadets de tous les caméramens grâce à mon la star toujours na poste nae un grand merci à chef Nanga 33 Chitengi à John et papa Isaïe Tony Kokuntu à la jeune mariée na batunya so nganga mingi jitel zindata ya corpulence ya ni demboya ni ngangwe les shida ibula femme en space Martin Zobi projecteur Yannick Zenith
natikeli yo sikoyo par rapport à dossier po yo déjà yo ano ndenge Je vous parle de la taille, celle de ma femme, je vous jure que